Je dis que nous avons TVT pour biso tosara musala. Chef de l'État lobaki basala misala. Au monaki société Sogema yaki na ba mindele na awa. Pendant l'accès bien que tout tamola na vérité. Et Ngo Bilan avez appris de travailler et non pas de trop parler. En tout cas biso moto kotala ba biloko nyoso yeba pa pe ba yeba kotala ndeni zando esalama. Ndeni kozala. Donc to monike en tout cas papa Jean-Tini Ngobila pe na mobala solo. Bazala tranquille, ba maman ba mitungisa te ba rolongwa na ba balabala. Na ba kozonga kana zando na bango et eza pona bango pona batu misusu. Ngai vraiment na zana esengo na ndenge marché na biso oyo eza kozoya parce que tout komona ba investisseur ba okota o bazoya vraiment na market ya o ba kosalisa ba visibilité ya misala oyo papa gouverneur azosala katikati na ville. Lobai na ba mama ya zando ba mitungisa te ba kitisa mitema na bango tokendaki kozwa maquette toye nango tozosala makambo étape par étape, c'est-à-dire toyebisaki bango baza kimia zando kotongama pona bango bisika na bango ya koteka ezali. Mboka mobimba boza kolanda Pekin ça c'est un serviteur na bino awa toza na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo tozali na marché central ya ville ya Kinshasa oyo babengaka Zandu. Nini eza koleka na Zandu banani bazali ko intoxiquer population pour na soulèvement et salama banani bazali ko diaboliser bateki ya Zandu po batomboka bolanda exclusivité intégralité ya makambo oyo eza koleka na niveau ya marché central na boyi kosala lokola ba journaliste mosusu ya mbika na sali au conditionnel pété na sali ndenge tolobaka na latin le verbe audire écouter et entendre pété na sali o balobaka na latin le weni widi wiki je suis venu je viens et je vaincu na kitinga imoko na Zandu awa ngayeyo to boyi pe koloba au conditionnel que il paraîtrait que mutu moko yaki awa abu diaboliser batu te bolanda no comments et bandeliti suka kasi na sengi na félicité coordonnateur Emmanuel Poutou oyo atali makambo ya investissement pour ba investisseur oyo ba tonga Zandu bazala Kinshasa Zandu erotonga te est-ce que instruction ya chef de l'État et personne qui toté tolanda intégralité nango na spécial oyo pe Kinshasa asali ponga mona kiti to banga moto te kasi soki ozali conseiller ya mokonzi ya mboka en matière songolo respecter bande na yo na ki conseiller oyo zaleli kokota na mbilinga te ponga na journaliste na banga moto te na revesa na nga batu alors bolanda intégralité ndenge nini makambo nyonso ekoleka buka mona buka kwikila batu lampaka ba mona peleve na bawu toleka en tout cas biso moto kuti kotala ba biloko nyonso yeba pa pe ba yeba kotala ndeni zando esalama ndeni kozala donc to monike en tout cas papa Jean-Tini Ngobila pe na mobala solo ape na mobile penda la transcenti donc to ito senga boy to ito loba lisusu boy soki muto ana sima na yo aya koloba a toxe peuple c'est ka obanga donc a obanga soki penda daki mobali ya solo penda timanga alinga bana na hôtel de ville aye pa gouverneur abi gouverneur tala boy yo tali Zandu omoni ke ba obuka mabanga obandi ko menacer peuple des eaux de Koti babandi ko finga gouverneur na façon nyonso et que biso to zawana pona ko sunga gouverneur to telema ki pe biso pe to zaki na wa biso pe cho to loba ki esenga to loba yango to to loba boye misani so gouverneur osala ebunana chef de l'État yo za mokonda timanga en tout cas timanga au fingisa yo donc a sala sala yo lingi le peuple d'abord te donc a fingisa yo yango to sengi en tout cas gouverneur oza pe mobali pour ce que monique conseiller coach a loba de kabangi yo a pe mobali gouverneur yene mokolo Kinshasa azako diriger plus de 15 millions de âmes quinoises et quinois aza papa batonyos na moment oyo Zandu komi ya kobukama po batongango ezala Zandu ya kitoko po ba peuple bazwa place ya koteka na ndenga malamu parce que Zandu ezalaki salité bon ba peuple oyo bazala mopanzi bakatisi marché Kato pour marché Kato existait depuis longtemps il y a plus de 20 ans marché Kato existait marché Kato et yambi ba peuple wana
Mais maintenant, on n'arrive pas à comprendre. Marché Kato, yango pe bachango sur la plan, yako kata, yako buka yango. Mais ce que moi je veux dire, gouverneur, Aza Mokonzi, numéro 1, il y a vu la Kinshasa. Aza Papa Batunyoso, qu'est-ce qu'il va faire à ça la 200 naye, na kati ya marché Kato. Pour marché Kato, et comme il a tremplin, pour la koyambaba, oyo, bazangi ba place à koteka. Wana ikoza malamu. Tant que tala nenge, batumso va profiter. Ils en profitent pour la botola gloire. Oh, il y a gouverneur. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est ce que le gouverneur peut faire, descendre pour la couper sa bateau. Et l'iki a kimia, il y a côté quand on a kimia local la babouki zand. Oui, bazando amike ils ont contenu 30 personnes, 50 personnes et koka batote. Il y a un moni marché kato, ils allaient entasser. C'est que je peux dire yangwana. Bourgmestre a ça la visibilité là pour qu'il me pète tous à malam. Ngai vraiment naza na esengo na ndenge marché na biso oyo eza kotongama na mikolo ezoya parce que touti komona ba investisseur bauti okota wa o bazoya vraiment na market ya o bakosalisa va visibilité ya misala oyo papa gouverneur azosala katikati ya ville na biso ya Kinshasa parce que tozala marché moko oyo eza moderne. Alors nazobisaka bakino bazala kimia bamitungisa mate parce que bientôt la market wana ezoya bango bakomona yango. Parce que tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a bakitiawa, to moni vraiment que non, makambango ndenge batwazo komona que nous aki ndoto meza ndoto te. Eza vraiment réalité makambango meza solo, ba tout ko ya market bientôt là ezo mona là, bon batu ba mona ndenge ni misala na kati ya mboka o papa gouverneur ya biso Jantini Mbaka na vision ya kitoka za posa ke bakino baza la marché moko moderne. Oyo kotalisa mokili que non Kinshasa pesa ka ville moko ya kitoko. Ko clôturer Zando parce que Zando est commis chantier. Hein? Motonyo sa zo kota zo kanga photo azo publier aza ko sala ba commentaire eza ko pesa malamu te. Donc ce qui est la ka chantier ezali fermé ndeta mususu conseiller Vidier Chimangatango yaki akotaki na kati te pona ko sala makambo ya sali. Ma koti na kati parce que ezali polele chantier eza polele. Tout le monde a ça quoi accéder facilement. Donc to senga na mokonzi a ça vraiment effort na sens wana pour que même débit à semaine to zo banda makambo ande za la régler pour na intérêt ya misala ndenge ezali kokende. Pona oyo etali marché kato. Mokonzi a pesa ki délai moko ya grâce pona bateki ya marché kato pona kofungola nzela parce que ezali ko sali manakilo sarai oyo koyamba bato wana. Malheureusement Wenzewana et Silina Nouté. Mais le bourgmestre a pris la décision de benga bateau de force pour na komema bango kuna et les conditions eza réunité pour bateau ba kende kuna. Bourgmestre a commis na Kinshasa osikiwa. Yango naza koloba na micro na opone ebike pegi mokonja alandaka makambo na yo. Donc makambo na zo le boyo commissionnaire yango penza mokonji parce que mokonji azali na besoin ya konyoko la bateau te. Posé en mokonzi ezali ke bato ba kende na kimia et que tozali na besoin pour que bato ba kende na kimia parce que bato bandimaki mais bourgmestre alingia ça la forcing pona ko kende kotika bato bisika wana ezana nous prêter pona ko accueillir bato. Donc tozali ko senga grâce lisusu même il y a un mois en attendant que misale si la kuna pour que bato ba kende malamu et kozala pona intérêt ya bato nyonso. Na buzoba oyo eza ko salama. Yo ne représenter ya bateki. Oza pe na souci ya bateki, ndenge chef de l'état aza na souci ya bateki. Ndenge gouverneur Jantini Mbaka aza na souci ya bateki. Nini okoloba na chef de l'état, garant de la nation. Bon, en tout cas, je remercier mingi mokonzi mboka parce que mokonzi mboka atalisa kike azali na matoya kofungwa mapona koyoka biso ba commerçant. C'était pour la première fois en histoire Yamboka na biso que mokonzi mboka sa déplacement na zando ya munene na hôtel de ville pona koyoka problème ya ba commerçant pona koyeba kopesa biyano. Yango to koyebisa na ye alembate ko accompagner surtout mokonzi ya ville ya Kinshasa na be effort oyo azali kosala pona ko moderniser ba infrastructure ya ba marché parce que ba marché eza ko répondre na ba norme te asunga mokonzi ya ville na makoki parce que ce qui makoki ezali te mokonzi ya ville akokoka kosala ko réaliser ba projet oyo ya bandaki te yango to kosenga na mokonzi ya mboka
encourager mokonzi ya ville pour na ba démarche oyo azali kosala surtout na dossier ya marché central et après d'autres marchés oyo bazali koluka kobongisa pour na intérêt ya ba marchande. Pour la vidéo Chimanga. Pour na vidéo Chimanga tokoloba ke ya azali conseiller spécial en matière ya stratégie et sengeli aza na ba stratégie ya malamu ya kopesa mokonzi pour misali etambola. Oyebi ke to combien de période ya campagne te. Tant que période de campagne koya akoza na libaku ya kosala campagne malamu pour se faire élire. Mais koya kokota na wenzer koloba mabe ya moninga surtout moto azali mokonzi ya ville ezali malamu te. Donc bango na bango baza ba politicien, il faut entre bango na bango qu'il y ait le respect mutuel. Kozala na moi maloba moko ya malamu oyo ekosala te ke moninga ayo capacité babolola baloba makambo ya mabe te pona ye. Na basengi micro ya Pekin sasa baloba pe lisusu. Mama bayimboka baza kolanda biso. Bomoni vidéo Chimanga azali conseiller chef de l'État. Makambo ni ngo leki apo yo la raté pour na veiller comme gardien à temple ya makambo tali zando pour l'intérêt général surtout à gouverneur Gentili Ngobila. Toza na makambo lisusu te na kati ya likambo etangami ya kotonga zando. Bana mboka ba comprendre que papa Gentili ayena bosenga ya kitoko ya kobongisela biso esika po ba mama bateka bien toteka bien tozala bien na kati ya wenze. Tofandi makambo tesi ekomi kimia mutu nyonso aza na kimia bazozela mosala ezosala na kasi bomona nde bazobuka ndenge bazosala misala ndenge ezotambola bazolongola bamabele oyo po basala mosala me ya kokamwa tomoni lendi tomoni mwana mobali moko alekaka nakoki kotanga nkombo na ye te po tomona oyo ye azoluka nde guerre esalama na mboka tozokamwa likambo oyo aye lendi papa Chimanga azali conseiller ya président de la République no aza gouverneur conseiller ayaka pona kobakisa un plus nesika des autres ezali po apesa kimia mais ye azopesa kimia te azoya na batapage na bato bamama bazotanda biloko osi batekaki des autres de salami kotindika bato kofinga bakonzi kofinga koloba bazoyembela papa Gentili Nzembo intérêt nini ya kozwa etake ye conseiller de la République no tête de ville makambo elobamaki yango ke batonga zando bakotonga zando bafanda kimia bayoka mokonzi ndenge azozwa raison na ye nini ya kotonga zando yango ekomi ya tapage makambo biso tomona yango te papa président de la République wana aza conseiller no azoya neti kofingisa yo awa azoya kofingisa yo po azotia peuple na désordre papa Gentili Ngobila Mbaka alobi ke bamama bapusana mpona ntango mituka ezoleka po ezwa mabanga na nzoto ya bato te nde bazolongola abengani bango te asali bango mabe moko te tolobaki yango kuna na hôtel de ville ke balobi ke zando nyonso ekozala te me anatanda bamama baza na ngambo nde bafanda papa Gentili Ngobila asukumi mpe bamama eloko moko te tozokamwa conseiller ya président de la République oyo azopesa kimia me ya komopesa désordre aye lendi babandi kofinga na basyndicaliste oyo bafingaka papa Gentili Ngobila Mbaka babandi koloba oyo bakoki koloba bato asana bazalaki mpona olobi yango te bango nyonso baza y compris bango nyonso basali association baye moto abatami na nsima azali biso toye mpo totanga bakombo na bango te mpo topesa bango valeur tozoloba makambo ezali ke gouverneur de la ville c'est Gentili Ngobila Mbaka asala mosala na ye na kimia papa conseiller kende ko conseiller président de la République mpo na peuple ezosenga kolia peuple eza na besoin ya kolia peuple eza na besoin ya misala peuple eza na besoin ya kimia ou aza conseiller
akendela bamboka misusu baninga bazolakisa kuna ke kuna kimia ezate akende otia kimia kuna tanke conseiller de la République conseiller na ye na kati ya zandu te na tozo provoquer papa Gentini osala musala na ye soki omona osala obundisa mutu azo répondre tokotika te bo utiliser bato ezala sani wana ba contrat na ye asalaka wana biso totindeka sala ba contrat wana te mais lelo ba contrat ya salaki akoma kozwa mbongo na ye olia bomba ke lobongisa na Liban ya bandi kozwa mbongo wana ko bebisa kotinda batu ba congolais ti lelo azo continuer kotinda batu po bafinga kaka papa Gentini Ngobila Mbaka yo ozali mama oyo riska vie na yo elongo na batu tout bilongi na bango zo monana olobaki ke olingi manda ya Gentini Ngobila Mbaka esimba olingi manda ya Gentini Ngobila Mbaka ekeli boso yo lobaki ke oko accompagner Gentini Ngobila Mbaka ndenge pe aza ko soutenir vision en chef de l'état mais olobaki ke oko reverser batoyo baza pembeni ya Ngobila bazo sunga Ngobila te mais awa na moni ozo ko rasoute okomi kobanga na ndena moni ozo kobanga na yo kobanga c'est trop dire to banga ka Nzambe to respectaka bakonzi respect fait zala na nzela nango tozo tambola makambo tozo sala oyo tozo lobela tozo bunda bitumba oyo pona nga moko te pona biso nyonso na Congo bitumba ngo elinge koma ndenge nini mutu aza na likanisi ya malamu asala musala na ye yo ye na likanisi ya mabe likanisi ya mabe ni tokotanga kombo bato bazosala mabe tozoloba nde pona lelo bato bazotelema na komina Kinshasa bazotelema koloba mabe pona papa Gentini Ngobila Mbaka est-ce que dukumesa zate dukumesa zali oya kosala musala ya kolongola ba matiti eza papa Gentini te papa Gentini bazela même moi si obali ye lelo ka lelo azuize mi lelo aboti mwana tamboli lelo non bazotonga zando ti batu wana o bazoloba tozoloba ke bazana se bazobundisa papa Gentini Ngobila Mbaka baza premier mutu azobundisa papa Gentini Ngobila Mbaka ezali papa wa utiko ya nani papa Chimanga conseiller chef de l'état mutali boso azali ko combattre papa Gentini ezaye ndenge ni nazwa fulu ya bato modèle wana biloko nyonso to aleka tozo ba image na to na ona ba téléphone yo zo sepela bazo finga moninga tango bazo finga papa Ngobila yo lobi pe bako finga yo metka peuple nozo ya wana po ba finga papa Gentini Ngobila bako finga wape bongo mais eza bongo conseiller azalaka po apesa kimia même na libala conseiller ka po apesa mais yo zo pesa kimia te ndenge nini en tout cas oza mokonzi mes respect pesa peuple kimia bafana na bango bafandi kimia bazozela papa abongisela bango marché na bango pona kosala ba matiti wana matiti ezosala matozosala salongo na biso salongo ezosala ma bien toyebi o tokosolola oyo tokolandela ndenge ezosalema musala nango mais toza na besoin ya mutu aya kolamusa batu te papa chef de l'état conseiller azotambola malamu te ya kolamusa peuple lundi ezalaki problème yaningaki ezala bitumba makasi lundi ezalaki penda ke batu basimbi bambeli babi lelo ekoyinda lelo toza na besoin ekoyinda te toza na besoin ya kimia ndenge yo moko mokonzi ya mboka oza kimia toza na besoin ya kimia ndenge papa Gentini Ngobila aza kimia tokende malembe batika biso mokonzi asala musala na ye na kimia toboyi ba polémique toboyi koya na zandu na batapage toboyi yango Cordon Otigoloba a préféré Moussala et Salama. Au moment après vous avez vu la présence il y a des Français et les Français au baillé. So botali ba image à kala. Bon mon la bangwana ba ça dépend on l'accepte bien que biso totamola na vérité. Et Ngobila vous avez appris de travailler et non pas de trop parler. Biso tolingi ba œuvre et Salama. Et même ba maman ba finga ki tolimbisi bango et ça les lokote batinda ki bango. Mais biso tolobi Moussa les osala mabako tongela bango loko ya malam. Tout ce que Ngobila est en train de faire c'est pour leur bien. Et bako sepela na yango. Et muto azotinda bango na berreur. Bango moko bako pointer Moussapi un jour. Et là on loba ngwana. Moi je travaille on a instruction chef na ngai Gentini Ngobila ndenge azotinda yamba bango sala musala ndenge Moussa les osala mabo nazan esengo. D'abord biso toza politique ba konzi na biso ya
oyo bakambaka so bayebaka biso ke biso toza politique toko politique te scène ya lelo nayebi te oyo nakoloba kaka nakoregrete makasi d'autant plus que mokonzi ya ville province de Kinshasa son excellence monsieur Jantini Ngobila numéro 1 aza kokamba banyama te bantaba te eza bato bato wana aza kokamba nde bato oyo ayebi ke bato bavota ye mpe batya ye namoni te comment akomalmene bango to akozala contre bango to akoki komema bango na pasi te ezali nde alingi ke mboka ekende liboso mboka ezala na biloko oyo ekosala ke image ya ville province ya Kinshasa ezala malamu lokola ba ville mosusu province ya mboka mosusu ya bapaya oyo tomoni lelo ngai par exemple police ezala mpona koassurer sécurité partout na biloko na bango mais oyo ya lelo eloko oyo elanga oyo so okati osi obongisi okomi kozela obuka mais omoni elanga wana nsima mikolo matiti eboti epesi mobulu oyebi su te kobanda po kosuka wapi nayi naloba nini sécurité déjà ya marché mokonzi alobaki na biso marché ezali fermé tobatela bato na biloko na bango mpe tobatela etando ya chantier ya marché central oyo balingi basala bijou ekosepelisa bana mboka nyonso mokonzi asengi eloko ya pasi te apesi mpe biso baordre ya mabe te alobi batela bato na biloko na bango babalabala ya leta etikala polele liboso ya bamagasin etikala polele parce que bato wana bazofuta baimpo na bataxi na bango babongisa liboso ya bamagasin bacouleur minda afin que basene ya insécurité ezala te donc bato basala misala bango na kati na kimia mais alors bato oyo bazali kotanda baza kokanga balabala koempêche mituka eleka te mosala esalema malamu te nde bato oyo tosengeli kolongola bango na kimia nyonso batika balabala polele rwakadingi bokasakasa vubu polele nzinga ya marché polele eloko moko ya mabe eza wana te ngai nakanisi oyo eza koleka sikoyo eza nandimi te ngai na ndenge nayebi ke nako comprendre ke royaume moko ebundisa kaka même royaume te objectif na bango nyonso ezali moko agenda moko ezali moko kobongola mboka bato nde il faut pas comprendre population comprendre que ezali bien-être na bango ba soutenir gouverneur na vision na ye gouverneur pe na population ville province ya Kinshasa oyo ya azokamba ba soutenir vision chef de l'état et puis ya gouvernement elingi koloba nini napesi exemple stade ya 20 mai tango batongi martyr bato basepeli yango te tozalaki na bapo ya mike mais tango basali po maréchal bato basepeli yango te toza na marché oyo daté depuis 71 ngai nayebaki te lelo balingi basala so marché moko moderne bato bakosepeli yango te maquette oyo tomonaki kuno bazolakisa bato te moi je pense que bato batikala kaka na ligne na bango oyo ngai na koregrete ezali aspect sécuritaire ezali un peu bouleversé parce que les gens sont entrés en désordre parmi ces gens là on ne sait pas il y a eu des inciviques oyo baza kofinga bakonzi ya mboka pegi oyebi ke ngai nalingaka tvt mpo biso tosala mosala chef de l'état alobaki basala misala omonaki société sogema ayaki na bamindele na ye awa eleki un mois peut-être sikoya et puis bayaki batali bakei 10 jours une semaine ekoki lelo nga moko nakendaki Paris naasi bomona ye baimage nakendaki kozwa maquette natia yango na fret kala mingi te tokende koreceptionne yango lelo omoni bango lisusu bazongi toza na situation ya pandémie ya covid na poto makasi omona baingénieur ya calibre oyo baolongwaka Paris bayaka awa ça veut dire c'est sérieux ce qu'on fait et puis biso je pense que lelo na olobawa hier ou avant-hier bino mo bomonaki sous-gouverneur akendaki kolancer batravaux na bongolo boromona balancement batravaux ebele bongo po mikolo koya boromona siko bainauguration mpe ya bongo ekolende ebele on préfère travailler on préfère faire ce qu'on doit faire que koyaka na bavideo botala boye te c'est pas ça la mission mission eza tosala ebi papa mbayemba nzembo moko bango balobaka biso mosala biso nde mosala nde omoni ozoka makelela bamashine omoni bamabende esangani biloko ezobukama biso tosala mosala bamama bazala tranquille kili eza mpona bango oyo Ngobila azosalela bana kili eza mpona manda na ye te mpo bato bakoma bamesana tosala boye toana 5 ans manda etikali biso 2 ans te gouverneur Jantini Ngobila azosala biloko oyo ekotikala ye azotala lobi na lobi wana kuna aosala te na osala boye mpo lobi awa bandolakisa bomoni
na otio sala natikali na 2 ans na sali natikali na 3 ans na salité yazo sala pona postérité pona bambula oyo koya pona banu non babotamite. Vous comprenez? Mobembo o eza te que ozuka voiture au démarrer au loin ma tête ezanduté. Eza vraiment mobembo ya obongisi bisaka na yo okangi valise olaki mwasi na bana obinga na kei. Ndenge mobembo azando o eza. C'est un long process. Eza projet oyo kotikala pona bambula ebele. Jantiningo bila roza akufa ngai pe na roza na kenda tamsu yo po roza osio kenda na yo. Bakoko na biso nde mbaroya ko profiter nango parce que bakanisi bango lelo tokanisa mabumu na biso te po libumu yo kanza lelo etondi lo biso yo kanza le ko tonda ozo comprendre mais biso ce que faut tokanisa bana o tozobota na bakoko baroza na zando oyo to tonga 62000 places même ba maman ba omitungisa na ndimite ke ba otondisa ngo 2 niveaux ya ba étalage ezate ke molte ba étalage ndenge bazalaki mais commis propre et commis modernisé et commis kitoko et commis clôturé eza bien batalaki ba image ezalaki ya maquette ba romona pe maquette goya ba kinoa ba rozala na esengo ya roya ka rotalaka maquette wana tous les jours pour to exposer ngo pona bango ba ya ka ba tuna rozani ba esi roza toilette ba rotonga nini ba rotonga moi dispensaire roza place à ba policier vous comprenez bazala tranquille ba mama ba mitungisa te ba rolongwa na ba balabala na ba kozonga na zando na bango eza pona bango pona batu misusu. Merci beaucoup bosi ko mona batu o ba lobby ba mama ba papa ba investisseur bosi ko mona pe ndenge ndeko wana ote ko kota na zandu pona ko sala o ya lingi na ko commenter yango te kasi na ko senga na gouverneur à ville province ya Kinshasa a sangisa ba 2 parties prenantes baeba ko solola pona ko yeba qui fait quoi na makambo tali zandu et surtout ndenge ya linga ba mama zandu po ba mama zandu ebele bango mi diaboliser ko finga batu o bazoko bundela intérêt na bango moko kutu osi ko kana ba mama wasikoloba kasi to confondre football na politique te soko sa muta vita na imana tika na vita na imana to confondre politique na makambo ya sport te soki ozaka na ntima ya mutu na domaine ya sport kintima no tika na bongo na politique toza obligé ya ko accompagner vision ya chef de l'état pour Gentini Ngobila Mbaka ti sikoyo aza ko tambo na vision chef de l'état et puis andimi pe alobaki yango que a ko accompagner chef de l'état tina suka bala Kinshasa zandu ekotongama mais zandu yango ekotongama te na ndenge bikukulukulu na bimpiaka lelo moi saboti moi na koli moi na tamboli moi na komi kolia na lobai na ba mama ya zando ba mitungisa te ba kitisa mitema na bango tokendaki kozwa maquette toye nango tozo sala makambo étape par étape c'est-à-dire toyebisaki bango baza kimia zando kotongama pona bango bisika na bango ya koteka ezali tolakisi yango lelo maquette ekovanda awa pona bandeko bakokaki koya lelo te baza na tanti pendant mikolo nyonso etikali ya koyaka kotala mutu moko akozala akorépondre na baquestion na bango pona koexplike exactement ndenge nini zando ya sika ekotongama pona bango maquette eza déjà travaux esi ebandi nayebi te soki travaux ekobanda elakisi ke babandi kotonga zando te projet eza batonga zando kobanda musala ya kotonga zando ezali eloko ya liboso ezali kobanda ko concevoir ndenge nini zando ekozala yango wana nde étape ya liboso ya zando donc lelo tokoki koloba ke zando ebandi kotongama elakisi kaka te ke batie babrike likolo ya brike kotongama elakisi mokolo oyo ozwi mokano ya kosala eloko mpe obandi kolakisa ndenge nini eloko yango ekozala lelo eloko na eloko ezali étape nango et puis bomona ba beto oyo te ozomona kobuka oyo ezateke yo ezali nango kobukama te kasi ya na je ya tata na oto mama na yo soso kobuka yango baza ba beto armé oyo baza kobuka yango ba matériel yako ya fa buka yango en bonne et due forme pour ma besa te zananga tongaki kasi esali fissure te kasi zananga sali boye pour éviter makambo wana botika la Gentini Ngobila temps oba to akofi kuna oba basali boye botika Gentini Ngobila temps asala musana yi
naza muta mutute nazali des journalistes au milieu du village na kitaki na Zandu pour avoir vraie information tolingi ba entourage chef de l'état ba sala malamu ba conseil mo konza mboka bien côté pe gouverneur Gentili Ngobila Mbaka tolingi ba bon conseiller ba conseil mo konzi na ndenge ya bien kasi soki tokomona ke yo conseiller gouverneur mabe toza ko accompagner vision Ngobila te o lia Ngobila cesse to reverser yo to ko reverser yo. Alors, au Ezalaki, il y a bien Pékin Sasa. On dirait qu'il y a marché central. Il y a vu la Kinshasa. Poto Soukissa. Na Sengi, na Pessi, merci beaucoup na chef de l'État. Nengo pe sa confiance na gouverneur Gentili Ngobila Mbaka. Et ça, ça l'a batu mususu jaloux, jalousie pour nenge olingi Ngobila. Nenge diyo na yona chef de l'État, nenge diyo na yona Ngobila. Et ça qui toko, batu mususu ba sepelate. Yango nande. Na la temba lobaka Odin Ridoum Twans qui veut dire en français qu'il me haïs qui me craignent. Na kikongo balobaka nyonso mutu komona nganzika fwa kwandi bo malibana bo polémique kasi boye baka Zandu etongama qu'il pleuve qu'il neige Zandu etongama et kotika na histoire ya Congo que un certain Ngobila atongaka Zandu na mandat ya Fachi Beton. S'il vous plaît, abonnez-vous.